Qui bazalaki na bolingo te oyebi ke makambo ba olinga basa siko combien ont tenté mais producteur a solo simbate oh ce que simbi ça prouve que c'est une preuve relaxe que ceux qui bazalaki na ranking avant tout e babomi on ba yokani basala mais par rapport na ba analyse tozotala bango nyonso d'ailleurs raconte na bango ezaki na nunini accord ya JB taka ba papa Alain le fondé Alain Makaba koloba ke soki wera na JB ba sali protocole d'accord biso nyonso tokoya mingi papa mwana ndaluka papa c'est dans ce sens là yécoute aza avantagé pour aza mwana wera aza sous leki ozomona dernier fils a wenge c'est fait rigola biso nyonso toyebi ke na concert wana Jésus de Nia Sozala, obligatoirement. Tout le monde qui n'ont pas hérité. DKM Flash TV avec Barbie Mongondi, la capricieuse de la presse. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Kakade Tobe Tarasete comme mon message. Soyez en balles, élément la mission Bandokota pour bando recevoir et merci à notre boss papa David Ekanyama depuis qu'il part. Merci beaucoup à Didier Koulungu Motema Odile Makaya. Merci beaucoup à Kijabon Jackie Manyungu. Merci beaucoup à Mamine Zumba VIP International. Merci beaucoup à Félix Mfouilou. Félix Mfouilou, moi à London, il y a Tongo, Mutatika, après ça, tout devoir, après ça, tout sentiment à revendre à Londres. Félix Mfouilou, mon vieux. Merci à Bandekonion, sur Boza Scotché branché à la chaîne Nabiso. Bino bandeko bolingara biso pe lingara bino lelo comme mon message no 42 to message na ko sepelisa bino to yambeli bino melia mo kib la fille qui dérange aussi comme moi to remeka un peu ko ça analyse à propos ya mambo yo eye lisusu na internet to ebité tozo kende wapi to monaki awa ser na biso oyo komoni na ceux qui mami o bakosela ka makambo na ebité to zana melia mo kib cameraman nanga derrière la caméra to wana to bo sanité sénateur Lutete loboko trépied lelo à Miki Kosungade. Merci Maëmba, notre caméraman. Vraiment, merci beaucoup à toi pour na bon, n'habite son encore le banini. Vraiment, tous en amélia. Tu connais un peu pour solo la mon qui est à propos de mambo et libi sur internet lelo. Tout le monde ba déconabi so belé à basi. Oyo ba yelibi so pena bazo benga ngonini makiona. On a peine dans makiona au pasteur pétage à l'obasco makiona ngo et cotiper la mamusu vraiment tous ça nana milia. Tu remets comme ça la analyse et puis beaucoup ba isoni no to elibino lelo. Bonjour Nelly. Bonjour Barbine Mongodi, la fille qui dérange à la presse. Bonjour à tous les amoureux de notre chaîne. Bonjour à papa David Ekanyama David. Merci à toi aussi sénateur Lutete le beau trépied derrière la caméra. Merci à tous ceux qui me soutiennent de partout, moralement, financièrement. Abonnez-vous massivement sur MOCube officiel télévision. Bon, j'appelle analyse à Boye et ma question, je sais à répondre pour toi analyser ma cambon. Merci beaucoup. Toye libino sango oyo et ningisi penza moi mukie to bengi ngoma kiona pourquoi to mona kaka même sujet ndeko na biso Elia na yaka nango même sujet to mona ndeko na biso Peigné la yaka nango même sujet to mona ndeko na biso Mami Tibola si je ne me trompe pas Mami Tibola yaka nango kaka ba même sujet et lelo oyo ndeko na biso moi si ayeli biso kaka même sujet to éviter eza problème nini pour na niveau côté la jeune fouana et la kisi déjà que azo tâtonner nous à maîtriser qui nous coaching au bah ça qui était avant à la télévision éviter par là yo kolobani. Merci à toi le coach Masolo à Jonas, merci à presque Katali à la guerrière, Beryl Mabiala, Binonio vraiment nous vous aimons beaucoup, il faut tous être vigilantes. En tout cas, on a le bel vigilance, on a le bel mingi bas si tous à remporter na vente. Ndenge utukoloba, to monaka ba sujet à bongo Eliane, je vais sauver les âmes. Mais est-ce qu'elle est aussi totale vie à Eliane? Elle avait besoin de sauver les âmes. Au contraire, elle avait besoin d'attirer les hommes. Parce que c'est ce qu'elle est maintenant. Donc, comment on a été là, soit le bas pour le pasteur Moïse, et Zara n'a pas c'est bien bakoka cause en relation, mais beaucoup de choses au Yaloba avec la vie qu'elle mène aujourd'hui, ça prouve que vieux Momo Azaki n'est pas na raison mususu. Tu es comme on pas Mami Tibola. Abosana ajo papa na biso mukunaza nango, papa wana kenda ti prison. Pona nini fi wana. To utu komona awa zawadi. Pasteur Mike Kalamba yo zo ba choc ba finge ba nini toujours les femmes. Siko nga nazo tuna na ba Tibola, ba zawadi, ba Peigné
ba Eliane o ba kolaka ba pasteur oyo osko 5e malinga mi bakisa na kati okoke ko raisonner te bande kwana nyonso bazawapi omona su live azawati omona su live ya Peniel ya Eliane tibola kutu na yebi atate Peniel moi zonga so apete naye vraiment okoke ko za leçon te makambo zo maîtriser na malamu te et puis obete biso solo au total na ba film. Il se transforme en serpent pour donner l'argent. Il me couche en esprit. Oh, ce que biso to san. Ata so eza bongo ya solo ya bisoni. Mais to yebi ke barbino eza na carte mo boye beti pena libanda. Nathalie fi wana, Nathalie ndenga solo et puis elle regarde Atali moi Atali, ça prouve que bazo coacher bazo ebisa sala bo. Est-ce que mission ya mutu na mokil faut kaka oza na mission unique ya ko déstabiliser mutu. So sambu ici pasteur Moïse. Après le kono. Batu nyonso ba sambu se cité Betel bisika au vent des ozanga et balobani batu baleke bele bisika ezati. Malgré makambo ya Eliane yaki me batu bazalaka. Batu bazaleka kaka. Azo kenda pe côté azo sa makambo na bien. Vraiment ko za leçon te. Barbino moni vidéo o. Nga sa ki live na tonga na chaîne nga MOCube officiel TV na ebisi fiyo. Lokola ba komisa YouTube parquet ata ba juge batu na wapi preuve ouais place ba finga kiyo wapi place osala ki boye ouais place osala ki boye la biso ata ba vidéo ata photo moko akanga na pasteur Moïse Mbiye to aka na posa na pièce contre pièce. Mais c'est ça, pièce contre pièce. Alobi ba sali 2 ans et demi ba OK déjà na 3 ans. Barbine yondo za boza en relation mo boye amoureuse pendant 3 ans. Na photo te nini photo te wana vidéo te et puis oyebe te ke mutana za mutakisi 3 ans. Jamais. Aye la biso kaka yango comme ça le roi bango ba pasteur na biso baza na bango ba makioniste basi pe bazo kendo zo ba makioniste to sa diyo ya makioni. Po mwana mwasi oyo aza lokuta na niveau moko ngai to na banda ko loba ke zawadi aza pa mutu mabebi ke batu miso ba commentelanga oza mwasi to suki wapi likambo se sentara déjà na débit que muto ndenga zolo baboé ozo comprendre que makambo moi so azoloba peu importe ba bêtise yenda bakisi makambo lokuta c'est la même chose avec cette fille. Question na ngai alobi pasteur Moïse Mbiye azo senga ya sacrifier mwana ngo wana photo neza wapi mwana ngo baboti bango mibale to eza mwana na ye moko po il faut apesa biso ba détail wana nyonso ba TikTokers webi ke baza ba gafes nde ya be auto finga bato osali makamno yo moko oyo fingi bato pourtant osala ete omone mtalobe nota osali bêtise esali biso soni biso basi yango photo loba parce que na généralité ba loba ba fille à internet biso to lobi na po o comprendre que loko osali za mabe ko bandela te po ato fingi si to sa ki pe ba analyse et ande mona fille oyo Charlène Lola naza beso kuna na kota nona Lola me kumba famille na ye kumba famille. Comment famille? Mais quand on sait la bonne, on peut dire que fingi ici déjà famille mobimba. On montre soit à se retrouver la combo ya Lola na minute au aza sali. Aza sali. Parce que yo mutuma ko osali on a ko ta TikTok na yeba makambu nini ya loba kuna. Pour communauté congolaise na TikTok ya ka bêtise. Obongi c'est lo kongo bien temps et puis chose grave. Taka yedi avant d'ana ekimia. Moi je suis courageuse tumbola ya idi alobi Moïse Mbiye azana bakisi ya alobi ya idi Moïse Mbiye n'est pas un pasteur comme vous le pensez comme vous le croyez, c'est une incarnation ya papa Edingwe obi ki batu musu pena ko luke non na makambu musu to ke luke pa na bango obeti le Jésus non ça tout na tindela au lien on ne peut pas jouer avec ton père. Ye dia zana bana o misusu nga na yebi po totanga na bango aza penza na bana yusko courage yo zui ya rokoti ata vient na biso edi ba potana ba denile si baza baninga bongo yo s'il vous plaît les Jésus kotika fiyo boyete le quoi yanza po sa rancune pasteur Moïse soki obete kara po ba pasteur biso pe vu maturité ba komi na ba komi ko beta ma kara nga kutu na sepeli vraiment ba pasteur na biso depuis un certain temps bokomi penza ko sala o ba ninga bazolinga
pasteur s'il vous plaît beta et kara mais fille en le bec dans la désordre dans la cité Bethel aïe la biso vidéo on a kende ko funda pasteur Moïse Mbi pas ancien na désordre ya salé na cité Bethel il a vu déjà que kende pas ancien kende ça alobi na ngai déjà na kenda parce que Moïse Mbi azo menacer vie na nga na mwana na nga azo senga nga sacrifice a bloqué ba compte na ngai alingina comme ça mwana na ngai handicapé na kenda déjà ko luka ba ancien à cité Bethel. Est-ce que mutu pena papa na biso Mbi moule atanga zoka idée au sa cité Bethel nae vous êtes sûr qu'Azaki na idée batu ba comme potongo buzo ba tongo midi pourquoi ils ont un sens et puis tant que le bana makambu yango ya mosali nzambe peu importe bolembu na ye peu importe ba désir na ye o eza charnel les oko esaye yo ko takaka to profiter o lobo ba tala suite ya baningo babandaki et puis so bazale na relation barbinto lo ba pesu so ta so ba na relation ya biso nini tant babando sepela kuna biso to sala est-ce que internet ango et comment parquer et comment nini parce que bon ça na bango ba non internet tela kutu na mutu lo kwa nene alobi abi o pena esimbité tela ka nene alobi o esimbité donc na ebité ba opesa bango ba mbongo pour ba déstabiliser ba vie ya ba pasteur na biso to ndeni bon au moni mutu nyonso a réfléchi ça soit tali vidéo à moi sur on a posé ya komi tuna na ba question tu ebi déjà que azokosa alors bino batu oyo bozaka ka on a pona koluka ko déstabiliser ba vie ya batu bozo sala ngopona ni pour gagner quoi so inisi mutu yo kanisa talelo batu ba ini pasteur Mike ba ini Moïse ba ini pasteur Marcelo yo ko soit cher wana te ya le roi bango relation bango bazana ngona ba alliance na bango ba signer na nzambe biso na bino to yebite boti kokota bakomba basali nzambe nyoso bolali bolamuki bokotisi mais ya mwana mwasi oyo to tikele tenté nous demandons na batunyo société Bethel bobeta mwa mwasi okara eza bino ba sa biso botinda batinda kaboloba bobeta ngo kara po ya mwa mwasi o ezuite yo simbi non kisite ya wana biswat aza de magicienne yo non simbi kisite okekuta kana nganga mbala pena obimaka pena esprit yo mo za conscience que marane esprit et pour y peut ko dévoiler on TV ozawadi kaka ya ça ce ko sans honte siko be esprit ngo ndeko na biso be esprit uté ko beto mone sort ça comme qui tout se couche avec les esprits ozo mona toza na makasi boy oyape juste parce que il me dérange ozo ape ko loba français wa rotatonner ote kabelo no bio te maquillage na oyepo ya oloba makamba pasteur Moïse Mbi zonga na labo wana d'ailleurs je regrette batu o batinda kié et si ba ebisie obandi mabe to réussir sur bandi mabe ba point nyonso yende nga yende abebisi déjà baba mususu kuto batana ba ebisie mais ko simba susu ten biso to loba kino boy po biso to ebi avant muta sacrifier même na ba science ezalaka soyo so zwaki ya bango guana ba pesio ale ekomi ke non pona vie na yo continuer bongo pesa biso sacrifice yo za na yo magicien te oza occultiste te muto ka bazolinga ba koti sa na occultiste mbala ba ebisio pesa biso mwana est-ce que ça a sens la nuit comme ça si tu dors il vient à changer comme un serpent là que ça biso mbongo ngwa ya ki otika po serpent c'est bambale belé ndengo solo parce que mbongo ngwa de ba mbongo azwa déjà mbongo so eza bongo ya solo mais ça prouve que makambo azo beto monde total ba film o nganga wana alobaka yo lala na oka na butu nyoka yo sanza mbongo ya ye ayeli biso na vie actuelle oh sacrifier moi na pose wa mbongo ya tel na film aye ayeli biso na vie actuelle eza lokuta moi so eza lokuta botika ba pasteur abatu kimia bazape na dignité na bango faut ba garder et famille baza en famille tant to yaka awo Moïse Mbiye to suka na Moïse te tant to bakisaka Mbiye wana ezu famille na kati ezu bande kone nyonso na papa batesi akufa est-ce que to ko respecter pe batuté ndenge moye lidi Christelle ceux qui nan Charlène Lola o sali sonia famille na mobimba maman na yo avandi bande kono bavandi bazotala yo zo beta lisolo que tu sortais avec Moïse Mbi ça fait 3 ans déjà yango bozo kokisa azo senga yo mwana ayaka ko bimana yo na butu oyo ki pisonité o barbi na ebité so basi to komindeli voilà biso basi to komi vraiment façon nyoso c'est pour na mbongo
pour na mbongo wana pour ça apparaître wana pour ça zala lokola wana pour ça ndinga betaka boye ba swag ndinga changeaka ba kabelo ndinga sala boye ngapena koma bon oyebite azwaka ngona nzela nini yo luka msuye na facilité mais yo faut bomanzoto te kaselemba opozwa omona yango ce que totinda biso to sala ba n'importe quoi na omona ndeko na biso à moi c'est aleki et puis ozo loba no mamango maîtriser ngo bien te ozo tâtonner vraiment c'est la honte pour les filles ba ndeko na biso basi pena et da soni makasi na ebité tozo sola kaka moi basi jango ka ndeza mo ebele to moni pe awa ndeko na biso Karine Mokonzi yena Sarato lo pesimbo ambo aboyi eza ba tunsu bazolo bato yebaika ke kosuka bo pona yo ko bon tu yebaika ke kosuka boye eza parce que ton besoin un clic de rancunière en tout cas tel le bosoli bien plus tard les kamburo bimaka attendre que mais oui mais c'est ça avoir une amie on peut te le bela bande comme ça basi so za muninga moko waka na problème moko so za baninga mibale on a des problèmes ainsi de suite siko yango mona ranga na mes disciplines je n'aime pas des clics boza ke pona nini boza bongo pona nini to oyo ndenge saka oyo asali likambo il faut tinda mutu mususu kende kolobela ngai yango na tuna kabozala na bana bitinda to bwa baninga bazo potana kuna batu balobi to yebake kosuka bongo boyo yebete ke suka bongo on appelle yebeke suka bongo mais Karine Mokonzi koyoka komona ke Benita asali bosoto Benita ba vidéo ba photo bonjour merci ba vidéo ba photo et bimi donc biso to na monopole lo bali kwa Benita to ebite Benita na mbenga aigle na TikTok amimi ki aigle ngo petit na YouTube to ebite akangisi ba YouTubers munoko alobi ba meka koloba suma kamna ete atangaki ba kombo abat mais komona Karine Mokonzi o azalaka tout le temps na Sarato la yemo ka pesa e kombo kutu mama soki mama nani yango apesa e kombo wana yemo ka baptiser na kombo wana mais lelo o komona Karine Mokonzi ko yamba ya be ko afinga Sarato la wana za 12 oyo nene ya betaka Yvette Kalombo kasi on a zolo bate tango za muninga foi boza zo pekisa oza muninga nini ya biso no to zaka mususu peti to ningi to sa l'émission mais il y a pour la dignité na biso en tout cas to clasher sur baninga te parce que chacun a son tour yo gafé le longa na ko gafé lobi parce que tango yo yambi ya be bona nous de yo kana katena mutentele yo odino yamba e po afinga mutu ana polo bagetika wana za famille to obongisa OK lokuta donc autant oyambie c'était déjà quelque chose qui était planifié ya bendenga za bongo so alingata mutu na YouTube biso to ebele na TikTok siko jamais et lobi na ngata magali kongolo bien que ye mon pe aya mo apetaka so muta fingi ka youtuber moko to youtubers ya oza na nzela na taba yo kana raté quelque part yango ba bengaka première défense ndeni yo ngana ko accepter mutu moko boye awuti na c'est vrai biso to bandeko outi na okaka Congo central to outi na yo bandundu oyemba moko maltraiter mutu ngana vandara na des gens ndako mo ata to bandeko non tel ce qui était okende mabe parce que c'est déjà la famille autant Karine Mokonzi yambi ya be po finga Sarato la to conclure kaka ezaki loko mo ezaki planifier soit akoka koloba te ata soko finga batu finga na ndenge na yo moko ko le kapana ngate parce que biso to ebi relation au Sarato la bazaka na Karine Mokonzi eza bien te mutu ya fingio afingio oyebi ke o mutu nanga me accepter ba finga ce n'est pas bien po ya bendenga sale bongo afingise ba femme congolaise nyonso pe na Karine Mokonzi za na kati to bazo finga ke ba fille baza na maîtresse te ba fille internet Karine Mokonzi za na kati yo za na kati Sarato la za na kati ba nyonso baza na kati biso to yo ka ba conseil ya benga na kota TikTok na ota ba live ya be na commentaire pe na sepela mona ba motivation na ya pe sa ba mais pourquoi bino bolingi ka ba betela ko maboko nyonso o sali mabeto beta maboko sali malam to beta maboko donc confusion quelque part to ko loba ke conscience ezate na makambo ngo. En tout cas, moi je trouve pas nani ndefo na côté la main, chacun est responsable de sa vie. Nous restons la famille, mais faut koyeba ozo sala nini na suke ko sala muninga nini to kufela ka ba vite. C'est ça. Chacun portera sa propre charge pour mutuna muta me mekuluzu na e. Koyo kaka bon éviter étant que femme
est-ce que femme mariée a sa plongée sa plongée na TikTok na tongo azawana midi azawana poko azawana nini asoki parana mobali na ye nini asoki parana makambo mususu malgré nano aboti te. Est-ce que femme mariée a komi kotisa makasi na mozindo na TikTok to na réseaux sociaux? Bon, makambo yango to lobelaka femme cœur de femme na ba cœur de femme na to lobelaka seule femme seule femme soit la qui avec wifi femme seule avec wifi on a basi ya poto kasi basi ya poto ye pas na poto sikoyo nga na lobaka boy ko ça les a mabete contenu ce qui compte beaucoup plus et ça a été du fait de parler aux olobande sikoni tant mutu a se lancer na TikTok c'est qu'un intérêt moko o azwaka kuna. Et elle n'a pas toujours besoin de raison de moment qu'elle passe avec son mari. Mais le plus important, c'est que TikTok a ça la ranine. Et ça peut nous bali mususu o ba permettre basi na bango ba sala musala wana po ebike e futa kai. Po yebe azora mbongo. Te asala rapeti. Mobali na pas ça la docteur. Quand ce sont mobali na zaki docteur ayebisa mwasi na yatika osala. Yebe asala po na mbongo barbine. Yo s'assure ata docteur on va foutre combien bon mon président. Il faut ata asa ninga sala bon azwara mbongo mais atoni ninde asoki parana mobile. Kaya on a lobby te biso to mona fidèle ya ki chassa awa sali mam na e. Biso ya on a lobby biso to mona ka na TikTok ninga a pesa ba conseil sa be émission na e. La vie cachette à la biso te peut-être azana une bonne femme pas mobile na e ya on peut mobile na e tikela e liberté ya ko sala ba makambo wana. Mais net na point oyo ya bêtise ba yaki ko sala awa oyo komi lelo sarato la na Karine Mokonzi ba swana donc ça ba délire je pense ici na le bas qui ont quelque part tant aux ana mobile na yo supporter ba caprice na ye tant aux ana moi si na yo supporter ba caprice na yo c'est-à-dire quoi si tu n'es pas satisfaite yebisa mobali na yo il trouve des solutions pour na ye ndengo yaki Congo luki panzeto luki ni omemi soki pe azaki na tante senga ye par amour apesa ka opetan pour infidélité basi pe belé barbine ça comportement mibal mobali a besoin moi ça a besoin à se sentir aimé moi ça ta so ndenge ni souci ne ça rambale bise tu es jolie sans toi je ne vivrai pas comment tu passes ta journée est-ce que mibal ne soit ça la bongo point d'interrogation yango mona basi bakoma comment internet wifi kabola batu ero kabola te ndenge ni mon internet ça zo lobani ba zo chérir ya à tout moment yo siko ata so komeli te moya kipe ezate donc yabe ataka na se biso to senga la biso pardon te po biso te mutolongola ke bilamba ya yebina nani alongola bilamba mais makambo oyo basali wana na micro de kona biso Karine Mokonzi ezali na oka po luka guerre omoni po le roi to linga na biso pete actualité kufa ndeza boya Sara na Karine Lamuki siko tala ka net moi sona zongelo guerre Sara na Karine Lamuki yo ye na biso ke Moïse ayaka na butu yo to nan ya yo eza en précision te mais émission ya bena Karine e mona voilà internet to makambu sombele makambu na mikolo makambu zo baksama to moni awa susu to monaki bandeko na biso o basangana ki to lobela ki da sujet yango bandeko na biso ya we 4x4 to basangana ki to moni euti koleka anniversaire ya Alain Makaba mais to moni absence ya Kofi Olom ya JB Pianona we ranson parla yo kolobali bon clan wenge eza biso to kutango to botami to kutango ba parents ba betela biso masolo mais quand même le roi to zena besoin biso mon peut ça ba découverte à travers leurs chansons à travers parcours na bango et ce sont des personnes aussi qui sont les incontournables parce que soto lobito lobe la musique JB est toujours là oui Ranson est toujours là Blaise Boule est toujours là Adolphe Dominguez Ferrego la bango nyoso bazawana to zomona pe ba fruits dans bana bango Berité ba Bina Filé ba Patrick Beckham c'est pour dire que eza histoire moko eza passe pour l'ongwana makanisi ya batu yango monito ozela le 30 juin na impatiemment pour totala to vivre en pena po biso totala kana ba CD raconte na bango nano eza raconte moko oyo eleke la batu nyonso
bango baza avantagé pour ndenge ba créer bord na bango na ti lelo ils sont vivants. Donc c'est d'abord un avantage bango faut ba préserver makasi. Pourquoi ils sont vivants ti sikoyo malgré ba misusu ba koli ba muta kufite. Donc ils sont graciés. C'est pour dire que c'est loko moko oyo nzambe moko pa yeba kan oke bato yo ba sala 5 ans ba ozongala ka ba osala loko moko oyo ko kamusa bato. Et puis ça c'est vraiment une histoire je pense même dans le monde ba olobelango po se dit jamais vu. Sikoyo biso tozara na système te ya ko sala ba critique moko boye négative. Yango ko tsara ba rancune na ba musicien. Papa na biso a papa Alain a umeli libanda mboka tango ayaki awa biso moto mona même ba geste mususu asaki na beach ya lokoti mabela tena munoko vraiment tu sens vraiment que muto ya zaka na bolingo mboka na ye il a oublié qu'on peut jeter la salive na mabele malokoti tena munoko place bato azoniata hormis cela tout est kotala na karibu chez maman mami il est là que j'ai sali maman mami il est là ayamba ki bango ils étaient tellement clairs très joyeux et zo la que baza famille siko soki bango baza na nini comment dirais-je soki baké anniversaire te salini mon absence na bango il fallait bazala basa moninga surprise parce que ba yebaki yango malgré za ki surprise o basala ki mais fallait bango pe bazala ba participant na surprise on ngé sala te sou bien nga lo baraboy moto oyo aza par exemple ba fan na yo mususu ton de kono mususu aza en Belgique. Au sein lié message à joyeux anniversaire faut pour que des gars pour que fêter qu'on a pour à comprendre que on non tout parce que contre pièce fallait ba vidéo tambola pour tout le monde a jibe pe na so ça vidéo ane ko tambola yimo wa poster on nan avant ba fan ba moment bazwa zwa mais yimo wa poster on met tout monde ni Awera ni Adolphe ni ya jibe piana to ebité on to mituna ki est-ce que ata ti ba sangani wana moi elo moi quelque part yate. Ingénieur Jado Nzomba, les maréchals, les constructions toujours en marche. Moutaz a besoin de Tomiselo, on assure sur. Ingénieur Jado Nzomba, les maréchals, les constructions assurent. Vous contactez un Cube en tout cas sans problème, nous sommes avec toute sécurité. Au moni, bison de ton interpréteur Kamabe. Et puis dans le bango, on est en conception batu ba monaka ke mutu pour la question qui linga kayo makasi faut qu'un jour anniversaire de naissance ngana ebi ke zara bongo te. Il faut aimer chaque jour, il faut adorer chaque jour, il faut qui bazala ki na bolingo te. Oyebi ke makambo ba olinga ba sa siko. Combien ont tenté? Si RTL, ce n'est pas pour faire la pub. Ba meke simbate, ba brasserie na biso et simbate. Mais au producteur a solo et simbate. Oh, ce qui est simbi, ça prouve que c'est une preuve relaxe que ce qui est qui n'a rankin avant, tout est babomi, on va y canibasal. Eza bongo bayokani basala ngo ba producteur bayaka ebele mais tout moni moto aza mutasuka o ba recruta na wenge 4x4 c'était Ferregola mais comme on a bengi Ferregola te azala parmi pe bato ba robeta conscient parce que aza mutasuka o ba recruta na wenge 4x4 tomba otanga bato bazara na wenge nani Ferregola pas aza parmi batoana mais koyoka Ferregola ba propos na ye alobi ba bengi ete ceux qui ba bengi a okede mais jusque là ba bengi ete mais muto ça la organisation ma nyonso wana batika ki ona mabuko ya Weranson mais komona Weranson a bengi batu nyonso kwa ko benga mais a bengi nani Ferregola te. Oh, ça analyse pas. Je ne peux pas répondre à la place ni de Ferregola ou Weranson, mais par rapport à l'analyse autozotala, bango nyonso d'ailleurs raconte na bango ezaki na nunini accord ya JB tanga ba papa Alain le fondé Alain Makaba koloba ke soki werana JB ba sali protocole d'accord biso nyonso tokoya. C'est pour dire quoi même na ba histoire na ba makambo msunde to ebeli batu ba porta garant ya BC ya wenge 4x4 c'est wera et JB à part wana Ferregola à part que la lek ya wera na wenge 4x4 komaka déjà moi na na wenge musique à maison mère. Est-ce que ceux qui papa na biso par exemple la voyager qui azongi na mboka faut papa le banoka allo faire déjà na yaki okoki po kende ah papa voyage lengi eti yango tozolo bate papa no azaki na déplacement azongi mboka to yoki ke papa na bino kuna azwaki de compte final yoku tumuto robanda allo père yende ni dana oki masolo na zoya
wana ce que ça na cadre ya respect na considération mingi papa mwana ndaluka papa. C'est dans ce sens-là. Il y a des avantagés pour Azamwana Wera, Azasu Leki. Ozomon, dernier fils à Wenge, c'est Ferrego. La bison sotoebike na concert wana Jésus de Nia Sozala. Obligatoirement. Tout le monde qui n'ont pas hérité. Obika sali loko moko a félicité. Yango vraiment j'ai béni hérité. Bénédiction za ya mwana mkeze ya mukolo fo zwa kango. Yepena. Nous avons de l'espoir. Parce que nous avons toujours rappelé que nous avons enlevé les rideaux. L'héritier Watanabe. Mais au moins que ceux qui rosaillent, ils ont amité qui na niveau moko oyo mutu mususu akoka komite ka bongo te. Or ce qui fait raza qui souple. Yem ta grâce à bongo. Donc on monika ba vie no ba père no ba kende mbangu. Yeko so abengi kaka belle potion. Yaka. Hérité azamwana wera ba yambie bo yosko leki na bango. Mo ba bible ko tche maboko wera ezati alobi mwana akosa la fierté photo tche maboko ke liboso mais selon mamunde do lo ba manase c'est muto ko enlever les rideaux eza héritier Watanabe to ebite Ferrego la perdre place na e to ebite po ya ozela jusque là ba benga e kaka est-ce que ba ko benga ya on habite kozela na mukombo sozo anga mukila fo welisaka Ferrego la fois à souple. Attends que tu garçon na Jacob aïbara bénédiction à Esaü mais tant Esaü est mon quoi yaka azwakinda mumé Esaïda Esaïki trop tard mazwakinda pour la preuve après avant Jacob a reni ça senga Esaü pardon donc tolobite que héritier aïbi mais la vie appartient au courageux faut kotara na mbiscade ebi que o weleli malheureux de kozanga de va faire Yahweh personne voilà comme ça héritier il a totalement raison pour aweli ici azuna bénédiction yo sakala ba mikolo jiba vandi baba ndolo ba makamba bongo c'est une bénédiction et assure sur pe wa internet biso sto monaki donc vieni na ya solo bote petit au tv si ko ebisa to kangi viens na biso Ferrego les padres dynastie de makambo mikolo yo welisa donc yo komela ba onka vie zande ninga na côté la bino lobi na 10h o ba biso ka vie petit or yaka biso to za biso après tu as image et ça la teko soni pour alandi héritier salibo ko copier lo comme malamu ezaka bien ndenge héritier kendaki babindo bakoko kende ba vie na biso nyonso bakoko kende o takaka ba luka na bamboka lia Suko Ferrego la porte est grandement ouverte bota courage que luka ba vie na yo pour nyonso ezaka bien. Voilà, merci beaucoup mon bambote non parce que tu citais déjà notre cameraman a signalé les temps ils détaillent minep te so balba bongo de mon bambote non parce que tu citais déjà. Merci beaucoup Nabino Nyonso vraiment je vous aime beaucoup. Merci à maman Mimi Moufankolo Mimi de Miki, la maman des Grâces Bermi et Christian et Popo. Merci à toi mon vieux Pipa et Popo Rolls voiture à Talo. Bon séjour à mon vieux bon séjour à Kinshasa à mon vieux Eric Les Destins déjà na mabele na biso. Merci à Amor Family mon vieux Costa. Vraiment je vous aime beaucoup. Bon s'abonner toujours na chaîne Nabiso et pas boss Nabiso David et Kanyama et ça vraiment bien. Tant pour écouter na émission pour la première fois, au s'abonner ou activer la cloche de notification. Ceux qui vraiment qu'ils allaient beaucoup mais la biso tozanga te ko bongisa. Merci à toi aussi Barbine Mungodi pour l'invitation. Vraiment merci beaucoup Melia Mokib, merci na manégonos bozas pocho branché awana DKM Flash avec Barbine Mungodi la capricieuse de la presse. Abonnez-vous massivement sur les ambali bosso de vidéo na biso au s'abonner ou appuyer la cloche de notification chaque fois élément na biso bando kota ou bando recevoir yango. Merci à notre boss papa David et Kanyama. Merci à Didier Koulou Motema Odile Makaya. Merci beaucoup à Josie Baforme depuis États-Unis Motatiki Lamba na défaut. Merci beaucoup à Mami Zumba VIP International. Merci beaucoup à Kijabon Jackie Manyungu, ma grande sœur chérie. Merci beaucoup à tout le monde. Boza Ebele, Maître Viro Bouéboué. Moi c'est à Boignape à Maël. Boza tellement Ebele, Karine Mumba, Esther Balouela. Boza tellement Ebele, HBM. Boza tellement Ebele, Ngana Linga Bino, Bino Bolinga Ngai, Soyenza Mazongite, tout le monde a nikaka na même numéro. Bye.